Félix a un problème na Congolais. Félix a un président congolais. A un problème na Moutouté. Avant que l'élection awa, aloba yango, alobi tozo que l'élection, un délai constitutionnel. Moutumangongi na biso oyo bangala balobaka Moutumangongi c'est-à-dire oyoka ezate petitesse na français. Ote élection kozala te baboyi kusu basusu kutu baboyi population sa relais yebisa ngai yo outi ko gérer pays lobby outi kozala ministre outi kozala gouverneur outi kozala député oza déjà na immeuble na yo toni ngai dara maboyela ngana sa relais te o ngai nazana na parcelle na devoir civique siko soki nazana motaxineli ngai aselinga transfert na kondezo mbango wana ndenge nini oyo boyaki na sa relais mot d'ordre na ordre mal donné on n'exécute pas. Yebisa ngai yo lobaki avec machine à voter pour aucune élection te na moto lobi avec ou sans machine à voter pour aucune élection bato ba voter abimi président nani moto nani moto njiri ba l'électeur yemoko toye kokoma awa toye kokoma na 2023 awa fayu la lobby a aucune élection te aboyi ko aligner na ba candidat Adon Nombasi azawa na funa awa alongwa na parti na yake ko adhérer par la Denis Mukwege po ayoki asengi ekuta lobi vie revoir non eloko yo lobi nano aboyi mais ba te rajo ki décision a sengi ba la comédie au monde yo mbosa lobaki yo za théâtre te ni yango. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez partout dans le monde. Quand vous faire un bino, ce qui est actualité, c'est que bon bango pour na bisoté tout comme moyen nyonso nini ya ko transmettre bino yango. Kaka nde bomoni awa, lelo nazalinga monter na partie da bona ndeko. Augustin Darama azali bongo notable ya Grand Équateur na ndeko sola non c'était la tota mboka Kombo. Mbote mona mboka Darama. Mbote pa na yo Maman ndeko journaliste mopanzi sango mbote pe na balandi nyonso ebipai bazwami na 4 coins du monde bazolanda biso sasa ipi toyebi ozali bongo notable Grand Équateur mo ba nungu ezalaki tokaki keno bana Mobutu to pe famille Mobutu kokozonga susu bakokonya su mabele ya République démocratique du Congo te kasi ko kasanga malamu kene moko na bongo azongi na kati ya mboka yo en tant que notable Grand Équateur ozoko panda sango ndenge ni. Merci na libako yo pesinga nango pe pona kolobela bandeko na mambi matali bongo kozonga ya bana ya Kondo Maréchal Mobutu Sese Seko lelo oyo bazongi oyo ngana zo qualifier ngo lokola retour triomphal du fait Maréchal Mobutu Sese Seko Kukungbendu wazabanga na kati ya ville ya Badolit nungu ekoki kozanga te oyebi nungu ezalaka kaka po eloka malamu ezalaka étoile babenyango étoile na lingala to bango eza minzoto oyo ngalaka na butu donc moni soki eloka kitoko ye na mboka nungu ezalaka kaka lelo oyo boye na kati ya ville ya Badolit oyo eza ville natale na ngai toza na esengo mpona komona ke Koko se azongi apostile na députation provinciale na territoire ya Mobai Mongo tomoni Marie Antoinette yango azongi a postulé tomoni egala sénateur a postulé tomoni pe lisusu Koko na ye o babenge Malo Mobutu azalaki gouverneur a postulé donc lisanga wana ya batomine bana Mobutu mibale na bakoko ne mibale et c'est le quoi retour triomphal tout nanga nini mama na yebisa yo secret oyo batu bazo yima bazo lingate ville Badolit komaki kao Grand Équateur, tous les notables. Maintenant, on a la décentralisation. L'agence agence avion. Combien de vols qui sont dans l'aéroport international de Mwanda? Comme aéroport à Mwanda, un aéroport international de Mwanda. Ils ont un double tarmac, c'est-à-dire 2 pistes d'atterrissage. Avec ça, Kitiboy, dans le sens où Tiboy, et côté Likuna. Ceux qui ont atterri dans le sens où Toza Awa, au côté Liboy. Ceux qui ont dans le salon d'honneur au côté. Au lieu na salle d'attente, ok. Mais l'aéroport à Mwanda, c'est la Kawap. Pour Banda Maréchal et Kenda, batu nyonso ba politicien to bande ko bimisa bango. O bana Zulu bazola ndanga esika bazali. Balitenye bana Zulu 16. Po yemoko Maréchal bando bengango Zulu 16.
lelo oyo aéroport à Mondezawar ni les ana kati ya bado barrage ya Mobai Mbongo oyo eza barrage hydroélectrique ekoki ko alimenter Grand Équateur mobimba toza sala émission toza na parlement et donc est-ce que innovation ni basali au contraire mama Mopanzi Sango de co-journaliste barrage ya Mobai Mbongo na badongolo miso oyo balingaki te evre oyo maréchal asalaka bazwaki moteur ya barrage ya Mobai Mbongo atekaka yango ya solo wana oui mais toaki na un moment bato babande kotuta bamanioki kotuta bato bazotuta fufu oyo bazotuta yango bato toboyi te ke masala kelelo na kuna mboka badolito to na Équateur kuna l'Otilique ezali te non courant tu kozala courant za siko rétabli omoni kaka tango tata mokonzi mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moko tombolo Fati Béton le président le plus costaud du monde a eu pouvoir hein ngana bien ka béton puisque na kati ya béton et béton ezalaka meilleure solution chimique nazo peso réponse ya l'Otilique na bado béton ezalaka meilleure solution chimique pourquoi na kati ya béton okuta mai okuti huile okuti sable okuti caillasse okuti barre de fer donc au moins solution wana c'est la meilleure solution chimique yango bien en béton donc Fati ndenge azawana azaka charge ya Congo donc devant béton eza charge ebele eza likona donc bate après départ Mobutu l'Otilique ezaki surtout na l'Otilique ezaki amalonga te l'Otilique ezongi makasi tango Fati Béton aye awa et puis grâce na Malo tango aza gouverneur Malo Mobutu tango aza gouverneur awa na Noru Bangi récemment awa l'Otilique lelo so komi na bado courant 24 heures sur 24 heures biso tango toza na ville ya bado tozokola toyebe ba lexique ya snel oyo toyebe ngo ba délestage toyo kangona kimokolo au départ unique au te bozana coupure au intempestive ba biloko wana euti kobota maka récemment au départ unique euta bana bado ba départ unique de Kogarama lelo oyo ngai ezali kokamusanga po na moni lolenge bato ya Équateur ya minene bazwi ba poste moko ya minene kati ya mboka oyo mais yo kolobake non après départ Mobutu l'Otilique ezalaki te siko bandeko wana bazwaki ba poste minene na mboka basaki loko monte na Grand Équateur yango ba deko minene bazwaki poste wapi ngango Kabila bato bazwaki poste wapi yo kasi poste nini Kabila pesa yango na bangala na yo tangela ngano ministre azwaki munene azwaki na Noru Bangi na puisque Noru Bangi yoka wana basalaki mama na ngai il faut ebisa ngai ke basalaka démembrement lelo net tozaboye to koma liso likolo ya liso mutra muta koma otala na point na ye est-ce que yo ba ngote muto yonsa koma ko luka développer province na ye yoka kwa grâce ya kufati kasi ça kufa mais après ko poste minene na mboko poste yango minene nazwaki ezalaki nini oya ba intérim wana signature ezate muto azalaki na poste oya mekai ko sala c'est son excellence zanga na compte ya Noru Bangi na tango ba yaki ko sala coalition bango na Kabila mais bino moko boza ba témoin bobe sort ndenge sukaki Noru Bangi après départ ya maréchal tangelanga ministre azalaki na poste ya kwa na Noru Bangi ezanani kutu tina gouvernement totu ko silisa nango boye Félix Nesi kwa zolinga arranger na deuxième mandat puisque yo kana yebisa yo mama transport eza poste moko transport eza Sidou Bangit José Makila Sidou Bangit ezaki na Sidou Bangi non ba pona Grand Équateur na lo baté nazo yebisa yo awa retour triomphal ya maréchal Mobutu kaka bandeko ozotanga bango ba notable na biso oui bazalaki na poste na côte ya Grand Équateur mais tuna bango ba yebisa yo soki ba bande ko ndima ministre ya transport oyo ezotanga yango agence avion na Équateur zalaki na combien d'agence avion oyo ezosalema na Grand Équateur hein na tangelo soki okomi lelo aérodrome ti lelo Libenge eza aérodrome mais aérodrome Libenge ekutu nde esali ke baéroport wana nyonso etongama après ndila ezalaki Libenge mais lelo tuna ngai yanga Libenge nani atongaki yango agence oyo bino bozotanga bandeko na biso bazalaki na pouvoir baza bakulutu banotable bazalaki na pouvoir oui mais bazalaki na pouvoir à 100% te bazalaki na pouvoir à 100% te nga na yebi leadership ya José Makila soki batikelaki pouvoir à 100% Grand Équateur wana partout alingaki atia aéroport wana nyonso alingaki azongisa yango mais eza na place non aza na signature mais eza na place moko bazoyebisa awa te
awa te Nord Ubangi bato belé balekani ba défilé banda Maréchal Mobutu akenda na yango ti lelo il faut que Nord Ubangi na kati ya oubliette ba bande occupé yango te ata ba partage gâteau mais toza nango awa na ministère ti kutu ndeko toke ko sisa nango gouvernement oyo na deuxième mandat ya Félix nde Nord Ubangi ko lata robe nango ya sika to aussi le gouvernement oyo pour information na vice ministre nango aza ya wapi aza intérieur oyo babengi Claude Molipe mwana territoire ya Bosobolo ye naza vice ministre na compte ya Nord Ubangi omoni descente ya chef de l'état na kati ya Nord Ubangi soki ezalaki mobilisation ya Nzanga Mobutu te ezalaki mobilisation ya Jean-Pierre Bemba te ezalaki mobilisation ya Molipe te ezalaki mobilisation ya Malo Mobutu te ezalaki mobilisation totale biso tosalaki tolekanaki na banzela ya baitando ike et puis na nzela ya alo kobenga bato bokende te mbele tata mokonzi alingaki ayamba mama comme il faut te puisque population ya Nord Ubangi moko azalaka déjà consciente ayebi ke biso basundula biso na katikati ya zamba ya forêt équatoriale bakipaka biso susu te mais tomoni mwana mboka kuna beti makasi ba point ezali mo likolo mingi na l'Équateur Félix azwa te pourquoi Félix akendaki asololaki na mama Bobila Dawa bango elongo na mama mwasi na ye mama Denise Nyakiro bazalaki na Maroc boza ba témoin basololaki po puzoto ya kondo Maréchal Mobutu ezonga bon oyebi mama Bobila Dawa tango asololi na bato wana na tata mokonzi ekolo message elekani pe sur terrain population a constaté alobi oui toza ya kondima et Nord Ubangi eza na 4 territoires toza na territoire ya Mobai toza na territoire ya Bosobolo toza na territoire ya Yakoma toza na territoire ya Busimba Badolite ezalaka mairie puisque eza ville bato wana nyonso baye constater balobi oui c'est vrai toza na posa vraiment tata mokonzi abima moni résultat Badolite ville d'abord kaka Badolite esali combien esali 98,12%. Moi na noso azuna classe na 98 oui ba pourcentage wana ezala mingi kana maternelle na école primaire mais vraiment mais pourcentage wana bana maternelle Félix azwa na Nord Ubangi donc to pese pourcentage mobilisation pene le kaki makasi le kaki pene mobilisation eza au top ti lelo puisque azali 1 Félix a commis à longoli code de 32 ba ngala bazaki na problème code 32 ezali kamba bomba te ngani na loba yango te ngai nde na zamu topela liboso tatola yango te ba généraux na biso bele ba bomi bango na armée bambuza mabe baza wapi babauma baza wapi bakosaka kaka malade ebele bakufaki lelo baza wapi soki sénateur baramoto babatela mikuwa te baboma azoto te mbelelo aza sénateur te soki lelo oyo numéro 1 à la police soki babatela mikuwa te alonga boni baza kutebele oyo ke babatelaki ke batalaki na musika te mbelelo baza vivant te mais tolingi lelo tolingi to baisusu te mais ba généraux wana bazaki formé na mbonga république bazaki général Équateur te bazaki militaire bazaki formé pour un pays lelo Félix aye azo moderniser armée ce que za armée nae eza armée ya Kasai te lelo soki aza na pouvoir te armée mbongo wana eza mbongo batango bakongole balela social bo tout na pris ya formation ya ba militaire moko pour ba former ya bima militaire alata teni basomele arme asimba bono tambola nango ça coûte combien ndenge Félix asala ngo lelo tango Maréchal Mobutu asalaki ba centre ya Kotakol ezalaki ba centre ya Betu ezalaki wa pitanga bande former ba soda ba yaki balobino ezaki ba soda ya Maréchal mais ba bomi or ezalaki pour ba détruire pays lelo Félix aya longo le code de 30 président ozotanga kombo na ye ozana soni te même na kati ya 207 même ozawa ozotanga komba Félix Mutolo alobelo azate mais ezalaki so tanga komba président ezaka tanga komba nyoka Voilà, ils ont engagé quand même. Ils ont engagé quand même la vérité pour nous dire que ban Équateur na possibilité bozo bolanda ngompe bozolanda bimo boyebi boza ba témoin bo bangala ko moko te po soki bolobi vérité te motolobela bino vérité azate lelo oyo code de 30 est-ce que boyo kango lisusu mona mboka ogise de rama na katote mais comment na ete kala nyonso wana bana Mobutu bazanga katika bazonga kana kati ya mboka te na mabele na bango te mais lelo tomoni mboka zaki na sécurité mboka zaki na sécurité yoka
Bon, il y a une insécurité. Nord Ubangi partager frontière dans Centrafrique. D'une part, il y a une guerre entre Seleka et Anti-Baraka. Bakimi Bakati, les sont comme la ville de Badolit, 45 km dans le village de Benyango Inki. Au coup, il y a des réfugiés centrafricains de Bazawana. Bato Bakati Saka Baye to éviter. Si entre autres, tous les militaires, entre Bango, to éviter. On a déjà maintenant à côté à l'époque. Ok. Tous les sous. Rwanda a un plan, président de Centrafrique, le professeur Archange Touadéra, a sécurisé les militaires rwandais. Bangui est la capitale, est la ville de Zongo, mairie à Zongo, Zongo est la site de Bangui. Ce que je dis, la rivière Ubangi, vers Orobe, jusqu'à la rivière, on va atteindre Badolit, au Kéi, la rivière Ubangi. Maintenant, il y a une insécurité. Ce que je me pense, au côté, il y a Bazaïr à l'époque, il y a comme Bouta. Bouta est là où elle est. Puisque Bazaïr est qui grande orientale. Mais elle est comme ici, partout dans Ituri. Ce que je dis, c'est la frontière entre Litebala, au Kende vers mission Ngaïkuna Kolanda. Territoire bon non va likasi kuna boka zaki na sécurité ba couper de route bazali yebisanga moto lokola kokose azana États-Unis aya vanda na régime lekaki zanga travailler quelques mois seulement quelques années il fallait pas bomaye ce qui zanga akima kité alinga ya kufa zanga Mobutu akei kokose aya sala nini il fallait tous un régime tous un pacificateur tous un bon démocrate tous un fils maison. Le roi Félix pour Batouana Bazonga. Pour les Angaïté, ils à travers diplomatie naïe. Tina ndenge ko kosia ki obindola na États-Unis azongsi ala saki appelle la diaspora. Aloba ki diaspora nyo so azana bwanya maele azonga tonga Congo. Ko kosia linga zonga Obama kalaka ye. Alobi ko zonga te. Lelo oyo ko kosia aye même aye a postulé comme député provincial na. Ko ye ko kosia en États-Unis bandé ko sala ni pour Obama ke ko kanga e. Toute l'histoire ko kosia aloba za grâce savante. Et so yeba ngote. Oui, les Américains que fruits, ceux qui sont experts dans les États-Unis, c'est difficile les Américains libérer. Pour que question que na maele na bango kuna. Batinda quand même bato koluka ba sien boursier ya États-Unis. O nyonso bazo bourse États-Unis batanga bazonga puisque États-Unis alingaka te atika fruits na hier. Pour na eza lokola insécurité. Veut dire ce que zongi au kabula mayele wana écrit loko moko boy. Mais diplomatie oyo Félix Tshisekedi sali yango akende ko bindula kokose akende ko zo Marie Antoinette yango baya ko postuler lelo kutuna nga na zo baté na bi mais ça c'est un na habité c'est un bon diplomate. Par exemple on a la partie prité. Alors travail ni colonial sur les lignes to sali tourner a wana ba province na campagne. Il y a Félix. Félix a un problème na motuté. Motuka kande akoma ka dinosaure peka kapona entourage na ye. Oyebi soko ozobatela lion na parc. Soki o kebite lion akobando lia kolia mutu. Soko pesa ka musu ndenge lia ka engebenete. Oyebi ke nazobatela crocodile. Nazobatela lion. Il fallait qu'on laisse lion malam. Félix a un problème na congolais. Félix Aza, président congolais, a un problème na mututé. Avant que l'élection awa, aloba yango, alobi tozo que l'élection, un délai constitutionnel. Mutumangbongi na biso oyo bangala balobaka mutumangbongi c'est-à-dire koyoka ezate petitesse na français. Ote, élection kozala te, baboy kusu basusu kutu baboy, ba population sa relais. Yebisa ngai. Yo outi ko gérer pays lobby, outi ko zala ministre, outi ko zala gouverneur, outi ko zala député, oza déjà na immeuble na yo toni. Ngai dara mo boy langa na sa rolete. O ngai na zana na parcelle na devoir civique. Siko soki na zana motaxi ngai aselinga transfert na kondezo mbongo wana ndenge nini. Ko yo boya kina na sa rolé. Mot d'ordre na ordre mal donné, on n'exécute pas. Kasi on moni bazu peut-être ce qu'on va comme coller là. Bato wana baboya ki élection ko zala te. Bazolota oh élection kozala te na ni bisaki na ba député à fonction ah on n'a pas du peuple bino bozana kati ya boîte
bozana kati ya mbeki mbeki oyebi mbeki mbeki tena yebi dio bakaka eza kalebasi wana eza kalebasi na français bino c'est-à-dire eza nzungu oyo bino bozana kati wana kati nzungu ozolamba marmite wana bozana kati puisque tozana marmite toza pe na kalebasi alors bino bato bozana kati ya marmite boyebisa bateka élection ezali omoni bato bamilengelaki bien te preuve que tokuti bandeko mosusu balengelaki bien te bapreparaki base na bango bien te batokanga bango na problème moko oyo keno bakangi fraude ya batémoin fraude ya boye na boye puisque babande kolanda discours ya baantagoniste babande kolanda discours ya baennemi bayebaki te ke élection ekozala donc élection esalemi Félix Tshisekedi kaka ndenge outi koloba chef de l'État aza na problème na mutu te ezala na bandeko nyonso oyo balingaka basala rébellion contre Félix eya nde motema mabe eza badéclaration nyonso bazosala nga na oti olanda moto ayaki ministre oyo azwi mbongo mpo asala yango campagne na mboka Christian Mwando aza ministre ya plan développement ya mboka nyonso eza baprojet asakala 5 territoire ata projet uti na mboka ye eleka na ministère ya plan azwi mbongo wana na gouvernement awa basalaki sama 1 azwi mbongo atake ministre yebisa ngai ese Christian Mwando arenosaki na prime na ye na salaire na atake ministre azwi mbongo Katumbi mpe azwaki mpe mbongo na ye mpe kaka na kati na gouvernement oyo bango na Félix oyo babengaki ya union sacrée oyo bayaki kosala puisque bato bapesaki voix na union sacrée eza Bemba na Katumbi ntango bayaki na bavie bati nyonso basanganaki bambeso ntango baye basali oyo babengi yango union fait la force bango bazwi mbongo ya kokende osala yango campagne balobi tose retire mpo bamonaki mbongo bazwi déjà eza ebele base retire lelo oyo nakamwake ministre oyo ozalaki ministre national ministre ya plan akende kosenga na bandeko Katange ke badéclare guerre bakatange batelema debout bazala prêt na combat yango eza ya nini Katanga eza ya bacongolais Congo eza ya bakatange te mais Katanga eza ya bacongolais. Moi je me dis chaque fois que non toi on a 26 provinces toi on a 145 yo dimi lelo déclaration marque on est Christian Mwando asali ngai naza notable nga mpe na teti nga mpe nayebani naza mpe mopanzi sango naleka na bachaîne ebele nasala na intérieur avant nakoma Kinshasa so lelo nga natelemi na bina kata nzela ya fleuve nasali déclaration marque wana nake na bibo aparti ya lelo mpe Équateur botelema puisque balingi bayiba victoire ya Félix ndenge tovote yebana baautant de pourcentage biyokansi mboka etelema kimia totika biloko wana baintimidation wana eza baintimidation pour rien kota ya neti lobi makamba ba marche ba organiser ba marche makamba zo kaka bato bakufa tala ndenge bato bazoki na ba jeune ngo na episo mitula bango zo sala bien te jeune azo mema na ndenga buzo ba ndenge moko kwa bato bazangi mayele Fayulu asalaka comédie politique vraiment Olandi omoni ba biloko basai basalaka bato ebele baza ba comédie basalaka yango nde Fayulu asalaka Fayulu na 2018 après accord à Genève il y a lobby avec machine à voter il n'y aura pas des élections population a tiango na kati ya mutu na yeke leader na biso lobby toko voter te Félix a lobby avec ou sa machine à voter on va aller aux élections population a senini a tiana mutu na ye yebisa ngai yo lobaki avec machine à voter to aucune élection te na moto lobby avec ou sans machine à voter to aucune élection bato ba voter abimi président nani moto nani moto injure ba électeur erreur yemoko toye kokoma awa na 2023 awa Fayulu a lobby a kende na élection te aboyi ko aligner na ba candidat Adon Ndombasi azawa na funa awa alongwa na parti na yake ko adhérer par la Denis Mukwege po ayoki asengi ekuta lobby vie revoir non eloko yo lobby nano aboyi mais ba te ya rajo ki décision a sengi ba la comédie au moni yo mbosa lobaki yo za théâtre te ne yango wana OK a orienté bato que élection kozala te aboyi ko aligner na ba candidat akia d'ailleurs c'est égoïste azé égoïste po aboyi ko aligner na ba candidat ake a déposer candidature na ye après il y a ko réclamer na nipo abisa bato élection ezate mopanzi sango bon mais kakutala kasiko
mboso si akata problème oyo alobaki nyonso ezalaka théâtre te. Politique ezalaka mpe théâtre te, eza badécision. Est-ce que na mituna vraiment yo ozali bongo notable grand entrepreneur, est-ce que na mboka na biso oza na baopposant? Bon, omoni opposition ya makasi ndenge na mboka oyo mpe ndenge toloba bango baopposant bazali oyo opposition ezangaka te. Même na kati ya couple, moi ça ezalaka déjà opposant mpona mobali. Même il y a Satan, c'est l'opposant de Dieu. Partout opposition ezangaka te, baopposant bazali mais opposition on est esalema ndenge ya malonga te. Opposition on esalema te lokola opposition oyo tôt ou tard ba ko rapporter victoire lokola ndenge ba. Exemple ngai tozanga na yo opposition na présidentielle. Nga na lobi soki boko voter nga te, bo voter mwana mboka. Yo oza mwana mboka, oza rwandais te, oza zambien te, oza marocain te. Ba voter mwana mboka. Kaka nga mosu na ya lisusu ke non, na ndimi ba résultat na te. Na tikaki bato ba voter. Ngai te. Mais yango na zebisa OK. Au moins na mituna wana, il fallait qu'on zonge la vidéo en boss. Nyonso ezalaka théâtre te collègue. En tout cas, nyonso ezalaka théâtre te. Donc vidéo wana synthétiser nyonso ezalaka théâtre. Tu peux pas raison. Mais tu peux boso aza politicien kala. Banda maréchal Mobutu Kukumbendu CCC ko wazabanga. 10 fois ministre. Ministre. Bazo inauguré stade de martyr azawana ministre. Azawana. Bamboso na basena na bamokolo ya pombo na mboka oyo baza ba icône. So ba yebisi yo kenzela ozwa ngo eza mabe eza mabe. Na yuti ko yebisa yo problème ya ndeko na biso Martin Fayulu Madidi. 2 fois ba occasion zo pesa mele 2 fois mais azo orienté bato mabe. Tantôt bo kende élection té avec machine à voter. Tantôt bo sala bo kende élection. Na dernière minute a que déposer candidature na attaque président de la République. Bon lelo ce kabimi président. Ah on a parlement ko sala regroupement ni no soit akonini. Pour a obligé à nommer informateur. Au moins début à guerre FCC na cache ninga zalaka na début. Au non coalition cohabitation ou tout consort. A zaka na difficulté. D'autres types d'aventure train déjà est en marche, il y a développement à RDC. Train est en marche. Donc, moi zo kende, tozo kende vers développement. Ba nungu wana mike wana bato ba sala ngona basia makasa ba mbila ki akosi yote to ko sala rébellion, wana za intimidation. Omoni, wana za intimidation. Oh nanga kenda lo bakeno, on va faire la rébellion contre le régime Tshisekedi. Non, on ne fait pas la rébellion contre le régime Tshisekedi. Non, ce sont ces gens-là, écoutez, madame, qui ne vous matent pas au nom du régime Tshisekedi. Félix Souka Souka comme sénateur à vie. C'est un humain, internellement le pouvoir. Tu a renoncé que non. À côté rébellion, on a basala. Yo da communicateur chef de l'État. Mais rébellion c'est rébellion contre le régime Tshisekedi. Rébellion contre les Congolais. Les bino après wana apesi message à lobango ouvertement bangi te lobby. Pour quand on est ko luka en tout cas bana ngo bapesa ba M23 mindu kina ngo sala boto yo mona ke yemoko. Omoni lo konde konanga. Bino bo lobby solution. Omoni solution ezani. Yemoko akima ka sel exil. Parquet mon côté, tribunal mon côté, cour mon côté. Et ça là qui mandat d'amener non mandat de comparution ou soit invitation ba invita kinanga que yaka pour se justifier nanga à ça l'exil naé yemoko boza wa journaliste bo vérifier à travers le pays mandat de comparution à invitation mon côté et kenda kokuta nanga sali exil na marque naé a commis au exilé politique autoproclamé a koma le président M23 si mananga ezebela ko belé to kanga yango to kanga pe bato le pays on ne peut pas laisser cette nation entre les mains des individus blaguer avec les Congolais pendant plusieurs décennies to kanga bato ce que appellent que puisque Dodja Galoba avec à vaincre sans péril on triomphe sans gloire guerre wana est aussi là guerre wana aussi là mobeki to moki lisusu mais tomoki te wana nazobinga tozomona ngo eza wana eza bapoche mikini toza lelo na équipement militaire nos militaires sont déjà bien formés
tozana ba régiment bien restructuré, tozana ba unité oyo lelo ba kosilisa guerre wana. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État Salah qui appelle n'avait pas mis à défense Jean-Pierre Bemba. Derrière Jean-Pierre Bemba, c'est toute la nation congolaise. Derrière Jean-Pierre Bemba, c'est toutes les filles et fils de l'espace Grand Équateur. Hein? Pour tous ces manais. Ceux qui ont été dans le Congo, ceux qui ont été dans la flèche, Congo est tolo tolo. Donc dans la flèche, ceux qui ont été tout ça là quand on va copier ça là tout un système Nzoi. On va le faire pour qu'on a. Donc ne vous en faites pas. Willingoma, Obanga na yo loko moroté. Oza manipulé. Nanga pe oza manipulé. C'est pour la première fois dans l'histoire de la démocratie qu'un ancien président ya CENI une question d'appui à la démocratie à comme rebelle. Donc côté vie na en péril. Bande ko tozana bango famille na tozana bande ko na biso ya Ituri na otuele bazaka ba sénateur tozana bango na ba député tozana bango na conflit. Ozolo ko lokosa que non il y a ceci non. Tozana bango na climat ya paix, tozana bango na makambo ndenge zo lekana ya bien, sauf que nzela ozu okoti ndeza nzela oyo ko s'en sortir te. Na yebisi yo vrai que ko s'en sortir te na nzela ozu wana. Moi, je suis vraiment dans la mission de biso moi le basuka ko koloba na population congolaise bazali kolanda o bazali kolanda na Kinshasa na mboka bapaya. Mais le lobananga ya suka. Le lobananga ya suka te pour nazana na vie. Peut-être donc peut-être voilà merci madame. Ou peut-être na koki ko bakisa pour na conclure émission na yo. Eza que bana badolisi bazala o sepela bana no rubangi tozo kende awa. D'ici mois de mars, bon mon ndenge ba travaux zo salema, bon mon ndenge mboka zo kende liboso. Donc bon retour triomphal le Totio le Belango déjà, ya bana kondo maréchal Mobutu, déjà victoire pour le développement ya mboka na biso. Bon c'est tracassé te. Ceux qui ont opposé aux une élection te ezate que to ba imposer bango ko imposer te, c'est la démocratie. Bango mo pe ba postuler na marque na bango pour to kende liboso. Na mopanzi ya bandeko oyo baza agité na makambo tali résultat élection na tikoloba awa na lobby élection Félix va voter compte tenu na réalité bolandi même déclaration à Sadek ya mission d'observation à Sadek va voter Félix conformément na vérité des urnes o esalemaki le 20 décembre na ndeko nanga okobimate na nzela wana Grand Équateur tozala uni tozala sima bandeko ba notable oyo baza wana bazo tombola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba conflit na biso ya mike toti yango na ba poche na biso totika lokola code de 32 c'est longo ekei puisque 32 zalaki lié na 32 ya régime Mobutu c'est kei lelo Félix aye bo soutenir Félix ba tata ba mama boyo ka maréchal Mobutu aloba boye tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko Félix Azuma Lobawana a tiango na tilo balbi ditunga di dimpa de kolobo moko tatabo moko aza symbole ya unité aza pona bo fulu kisami ya Congo o ba benya prospérité na français aza pona sécurité bo kengi ya mboka donc unité eza ya kozonga o eloko to banda koluka yango oyo esi zongi tozala simana ye pona deuxième mandat na ye bobanga batwana te bobanga batwana ya STT keyo bitumbezo ya obona boye te bobanga bango te peuple congolais za sima ya muto oyo a voté résultat Félix eza résultat o esalemi soki tozwi ba makambo ya kobanga totie na se to pesa pouvoir na ba ennemi moto akosa bino na mboka oyo te na Congo te oyo ayebi ke abotamaki na Congo ayebi place abotamaki ngai na botami na Bosobolo ya territoire boyebi territoire ya Bosobolo le 4 mai boyebi date so bokele lo l'hôpital ya Bosobolo bo vérifier Bosobolo ya 150 km na ville ya Badolit na botami wana ngai boyebi très bien que toza ba parents toyebani
moto kosa moninga azate ba ka ndenge moko pe kongola ba ki papa ya Félix Sekedi ka ndenge moko pe bato ba pe papa na ngai zanga bangba ba bi koko na ngai ndenge moko pe to yebi keno un tel azalaki un tel to yebaki ke papa Gbemani mama yemo to yebaki boye to yebi keno excellence Bemba to yebi papa Saulo na to yebi mama esika bota maki nyonso ka ndenge pe to yebi keno moto tel papa na azalaka boye bango moko to ndimaki iyo to voter mwana mboka to voter Félix bapaya basuka kosala charwama batik bosala ka charwama boye bosala ka boye la biso ba frites po biso moko to kipa yango te bosala ka biso frites botika frites to kolia bosala charwama to kosomba bosala biloko nyonso esali ba business ba vivre frère boya kanango to kosomba mende na pouvoir ya mboka et pouvoir eze ya darama na bakonzi na ye pouvoir eze ya biso ya bana mboka ngana za na bana na ngai nayebi ke lelo oyo Félix a atie gratuité à enseignement na mboka, atie gratuité à maternité. Tala cadeau bebo o ngana zui. Na boti moi c'est boti ofele, moi na tangi ofele, lisusu abia bakse susu secondaire bande ko ngai. Moto aboyi. Bolo bake non, bo bengana ye, ote azuite. Sikoyo wa koya wana, abandana bino wa. Botu na ya ko bandana bino na gratuité à maternité. Bana ba sebele ba bande so paze mi melelo ba so paze sous émité, pour gratuité à maternité zali. Bon, on a 28 jours, 4 semaines au hôpital. Merci, mon amour Kadarama, on a tout commis vraiment. Na soukaye mission en tout cas, merci Mingi. Nous répondre massivement à l'invitation à Bicho et émission Masolo Maman Sandra na Tindika télévision na Bicho chaîne oh ah ne makambo ezali on to Tindika on a to Tindika bango non to Tindiki na yo pelo boke likolo mala moko en tout cas ndela lo bana bino to ka bona soko mokete ceux qui na pesi merci te wana na moni une équipe technique na Bicho na moni ndeko Rabilema na moni Junior Kapaya laquelle il supplie loin qu'on pèse à mon boss ou à ça la kengonga na zala sala ketindika ezala mwana mboka Rifin qui sombe na Papi Kelly ceux qui te créent na Nathalie susu mwana mboka Papi atunga les grands Gilois donc mwana njili ya solo mwana njili ya tongo ok sous supplie loin na moni wana Lucas mwana London quoi donc na yedo masolo da carré. Merci Mingi, la meilleure venabino, la bosse peut-être maman Zozo, moi si ya papa et deux pour na mboka majesté en tout cas, la ligne bino Mingi, to kuta ni kolela likoya. Merci.